incirconcis, qui est Martin Fa. Melchisedec pour politique. Tata te maman ten de côté, ne mouto yoso bomelanzo. Il semblerait, nalobi na yo il est né d'un père ndinga. Soko chete mbeka kotangela na komba tatana. Nalobi naza na video yo posa nango. Oyo Daniel Safa so batelaka Kabila. Alobi tokotika ye tokosala monument bana na biso bakoyaka kotala Joseph Ka. Député ya Pamba un Daniel Saf. Député merci Fachi. Mais le député FCC Olanda Shadari. Nana tongi hôtel député FCC le quoi Shadari. Mais Shadari a sali même pas 10 ans na scène politique en Bokananga. Azimbongo wana wa attaque nanga Lambert Mende au Kumisaka Kabila en article 70 de la Constitution. Le président de la République il reste en fonction. Jusqu'à la nouvelle installation. Menda tongi palo Shadara tongi. Obe tongi pale oyo nana tongi. Pour comprendre que ça na batu baso sale la biso. Oh c'est le moment batu bo banda kotika FCC. Batu zo kende siko na naufrage. Kalate. Botika FCC bosongela mboka. Toko kabola wera sona jibem piana ndenge nini. Yo ye olobi to kabona de la fora boyito aboyite. Aboyi. Okoyoke loko. Ide pesi viva. Siko ba mabala oye balana muluba na mutabandundu to kabola bango. Bala bakende wa seke ya Martin Fayulu ndo. Ya yeba na baza wa. Siko azoyela biso mfutima toka. Ela. Ya to veiller. Na lobi na yo rentré parlementaire ba osonga le 15. Totala bango lisu likolo ya liso. Biso libanda bango na ka. So ibo solo ni malamu te bo kuta na peuple na nzela. IDPS, viva! Viva! Fachi au pouvoir, viva! 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 IDPS, viva! Viva! IDPS, viva! Viva! État des droits, viva! 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 Et bon début de week-end. Merci. Kaka ndenge na lobaka to yaka poto pesa moi un plus. Parfois pe osanango. Mais lokola mandé pesa melibiso to meka to loba na muke oyo sanango osali no oyoka. Pour comprendre que ndenge Bible loba et loko mokote et kotika la kobomba malibé. Donc nyonso ekobima nango na poisa. Le loba na kini kutu bakoma ko lobango. Nyonso ya kuku ekobima na poisa. IDPS viva. Peuple congolais toyebisaka bino. Biso tolandaka Fachi po toyebaka que Fachi a gagné l'élection na ye. Pourquoi l'UDPS a se préparé fi na ye mobimba depuis Zaïre ya ko diriger Mbokoyo. Vrai ou faux? Vrai. Papa Tshisekedi a panzi nzela kwa yeba ke na IDPS mukolo IDPS a kozwa pouvoir opposition kozala te yango te siko yebisanga a combien plus forte raison muto yo abunda te pona mboka aya ko diriger Congo lokwa Martin Fayulu Madidi salamate jamais lelo ngana otuna bandeko nazo bandarangi nanga ya kotuna bino motuna nga moko pona respect. Et l'on connaît les autres salariés de FCC. À mon le chef de l'État m'a payé. Tandis qu'il y a un patin, il y a un placebo, il y a un ça n'importe quoi. Il ne pas suffire. Patin c'est qui, c'est quoi? Et l'on connaît qu'on a vu ça comme des balexaranzela bazobinisa. Yo vani yazo ninisa yazo binisa. Mais ce qui fait à sa patin, il y a Joseph Kabila.
Mais pourquoi les FCC bah, côté la carte, il y a conflit dans le président de la République. Cela veut dire quoi? Fachi est pour le Congo, mais l'FCC est pour ses intérêts égoïstes, intérêts personnels. Nesika discussion ça. Besoin de FCC Zalaki, Mokonzambo passe à Liboulou. Il y a Balengo, il y a Diamant, il y a Or. Comme ça, c'est l'association des malfaiteurs. Oh, yo kande baloba na lopoto, dis-moi qui tu fréquentes. Moi, je te dirai qui tu es. Mais le col Mokonzambo Kaboyaki yango. Balinga ipe moi sina yakota na bakop. Ba marché Sandu Mama Denise. Balinga yakota pe na bakop bakisi. Bakisi po ya na bopito, yamboka na sofo première dame. Mais première dame Kindo Bika, yakoti na makamumusu. Alors guerre à FCC et bandi place Souana. Je me rappelle, Martin Fayoulou na TV5 à Sengaka Mokonzamboka a s'émanciper. Donc cela veut dire quoi? A son courage, il y a qu'on se détacher na Kabila. Wana Martin Fayoulou. Oui. Batuna Martin Fayoulou. Proposition ni no sanango na crise au sanamboka. Raison Martin Fayoulou lobby makambwana etalinga yi te. Na kopia ni Beki na Mese Tshisekedi ni Beki na Mese Joseph Kabila. Mais le lot, ce qui est encore bizarre, Martin Fayoulou a suivi Beki, Yakobu Kana, après si Joseph Kabila. Il dépasse FIFA. Yaya na Opanza. Tikanga na Panza. Na Loba. Il dépasse FIFA. Le loyo tangu tozo loba. Bande konanga. Likamba tribalisme ye na mboka. Est-ce que bande konanga bandundu basa? Avec tout le respect. Yaya papa. Mutabandundu basa tombola na musapi. Donc c'est que la majorité est sawa et ça va tout yaba. Est-ce que vous êtes d'accord na ba propos oyo elobami que bientôt tokoboma balu par mais yaya na lobi na yo province oyo ekangana ba kombo lokola bandu na Kasai ezate bamutombo na Kasai bamutombo na ba bakabongo na Kasai bakabongo na bosiko yo yebisanga bakabeya na bandundu bakabeya na siko yo yebisanga bakasongo na bandundu bakasongo na il faut que le peuple congolais toyeba. Il dépasse FIFA. Na lobby en lobby na plateau télévision. David Azobundana Goliath abomiye. Bayaya David balai na kati scène. Mais Saoul azotuna de qui est-il fils? Wana mwana yana. Mais comment voulez-vous tout ça na mutu? Oh là comment tu as mis sur désordre, kata moi cité, Kousete, Yayate, de côté, commune à Kolate, Abimika na mikolo na Congo. Il dépasse FIFA. Tokoki ko accepter et loko wana te. Pourquoi le connaît au salam? Dans une réaction Martin Fayoulou, dans une réaction il y a ministre honoraire. Ministre honoraire. Ma ministre moko sans poids, sans valeur. À se retrouver ministre par rapport. Le loso ya koye bisabiso Kabila Katange. Bongo est. Boloba na soka muta est. Il dépasse FIFA. Bandeko, tala neto boto ba bololete. Na yeb sarabino. To saba sobate. Est-ce que Katanga existe aujourd'hui? Le grand Katanga laissé par le maréchal Mobutu. Le Chaba, est-ce que le Katanga ça? Pour Katanga oyo. Félix Numbi a solobela, ce qui Numbi. Katanga wapi. Il semblerait que Kabila sa mutabakalemi. Mais est-ce que le Sika Tanganyika ça? Et ça Katanga lelo? Mais tout solo la petite. Il dépasse FIFA. Est-ce que ça Katanga lelo? Mais tant où il y a ministre honoraire, Azolo Banabiso, que Katanga au Katangé, mais non, il y a Sabande Konanga Katangé.
Baye pas fait vérité na liwa ya le grand Katangé Laurent Désiré. Nana Bomaye. Baye bisabiso na Boma le Katangé Samba Kaputo. Balo bana biso na Boma okise Katumba Mwanke. IDPS FIFA. Koya osaka na batute kabanye nungi. Mais l'autant de soye bisabiso Katanga. Aye bisanga banani batonga Katanga wana. Est-ce que Bakatangé batu batonga ngo? Nana okanisa Bakatangé. Va réclamer même Mikoua, il y a Moïse Cho en terrain d'Égypte. Où est Talibangote? Où est Talibangote? Tribalisme, wana, biso IDPS, biso peuple congolais. Toboyi yango au nom de Jésus. Mais Namoutou Nazorangao. Est-ce que n'a Moulouba? Est-ce que n'a Moutabandundu? Équateur, Équateur. Mais je suis à l'aise dans mon parti. Pour ça parti à Balouba. Et ça parti à Congolais. Le lot Tomoni, la Mouka Batelemi, Balobi Moukebaï, Makila et Salinini et Gangi. Mais ceux qui Moukebaï, Makila et Gangi, c'est que Makila pas ni plus pas ni Ganga rappelle à Genève. Bisonne batutolaka distrait. Fayula yebisi fachi pianga foi. Ngape na ropia yo. Or bango miseto babeng baye babeti pangi plus pas. Matungu la PCE foi, Musito PCE foi, facha katani na première session. Wane gangate. Bon lelo tangu la muka, basolo bakemakila baluba. Bongo yana nga shangu bala sawa. Bongo les 6 légal à sawa. Lobi tango sepela na malobo te baki après bo lobi makile gangi mais o ezokanga na lamuka bozoye bato boye bangote musitu ba pesiye présidence ya lamuka mutalibo so nommé bangi plus pas bangi Steve Kifwa wana makile ganga te IDPS FIFA pe ki voit ta ozobanga te o le kana plateau bo symbole banayeke o yambaka un parlementaire debout tala ba ki voit ta o l'équipe parlementaire debout nani IDPS FIFA avocat gagné ta procès communal balemana kobimisa maiki muke avocat tomona ata na tosha bavocat na nzoto ye wana na buku lokwa livre souvenir ko interpréter ba constitution na kati oya koloba un parlementaire debout malamu na la parlementaire debout na IDPS tena la secrétaire na ba parti lokwa ba nouvelle là Adolphe Moussi IDPS FIFA malamu na la parlementaire de Bouna Kenas la secrétaire na ba parti lokwa ba nouvelle là Adolphe Moussi partout parti atana kitambo ba yebi yango IDPS FIFA le longtemps yo solo ba un parlementaire debout Augustin Kabouya Chilumba, parlementaire de Bou. On va comparer secrétariat Augustin, Nassif qui voit. Il n'y a pas match. IDPS FIFA. Jamal Kabunda Kabunda Salakanan. On comparer leadership à Kabundi na Kifuata. Il n'y a pas match banda le lotilo. Yaya, na lobaka na yo mwana mutu ba melisake libele na seya po. Tanga zona muka réactionnaire bosozo tala na zana maboko ya nani. Soka moni mama ta koboya libele. Abandi ko luka mama na ye. Mukeba c'est un citoyen congolais. Atala lobi trop c'est trop. Président Eli ya luku. Ya lukuta. IDPS FIFA Keita Jan yebisa biso komo ya papa na yo Yaya ngana originaire mwana ngoto voilà mwana ngoto ya tongo donc soyi basawa misatu babunga ngate servant joueur frère tilelo originaire ya Équateur IDPS FIFA donc nakobunga kesa tata na ngai te mais depuis tikanga lelo 30 ans na ça même na image na inde na olo babo ata soka biminga biye mutabotanga ye
Amen. Mais à combien de plus forte raison? Un Martin Fayoulou m'a dit. Madidi ma. Comment la tata moi si. Et puis les lois n'a confirmé. Chango yo bande ko na biso abandu mutam subo kansaka za kwa na bino. Batu basa majoritaire na chango. Et ça secteur ya luba. Sans forme. Dans la tolo bana pe vérité ko. Hein? Donc yon de koye yo ya ke pande ko bosangani, olobi o mabele na biso et ça pangi plus pangi égal pangi. Mais le longa na otuna Martin. Ozo kanga mana musitu pourquoi? C'est une façon ya koyebisa bande ko nga bangwashi ke toza ya bino. Or la réalité rien. Système yo Fayoulou baye na ngona musitu Kabila salaka biswango. Kabila ba fabriquer na ba katangele lo komika katangele. C'est ça. Basa panza. Ya tikanga na panza ko. Kabila eloko ni Kabila obanga. Kabila premier mandat na ye. Azalaka mwana mala. Mutuna sazo banga maka. Kabila eko bimisa mansaka na deuxième mandat. Et loko FCC ba obanga na fachi yango wana. Baso comprendre était calme à fachi. Elles ont bombé la bisoni. Si quand on sala par tous les moyens. To bloqué pour faire deuxième mandat à Kabila. Tout le monde n'a pas à fachi. Oh, bango bakase ba obetana palu. Bango bakase ba obetana idemo. Ya fait na ngansanga Mobutu. Nsoka ba obetana IDPS ya Bashir Kalu. Kalubi. Mwana mama. Mambo maso. IDPS FIFA. Bakanisa ki ba kongolais IDPS. Oh, bah, éviter que vous ayez un pouvoir. Moi encore. Ayeko la politique nanda kuyata. A foutre la yango minervale. Peuple congolais, soutenons Fachi. C'est notre sang, c'est notre frère. Tobate la Congo, tobate la Mboka. Yango nde konanga ya bandundu. Oteleme oso kanga nde kone Équateur. Oso betelanga tolo na zande kona na yo. Mais lelo peto matato kita. Lelo bande konanga bandundu pe lelo koni boso we na Congo. Gouvernement ya ville Kisasa. Ba pesa kabino yango, bo bino boso bukonsi bo pesa ka Kabila. Jacques Mbunda bandundu te. Kimbembe Masunga bandundu te. Yandre Kimbuta bandundu te. Ngobila Mbaka bandundu te. Tofili Mbemba bandundu te. Siko bolingi ni. Siko bino botuna ba dignitaire wana. Basala ni na ba. IDPS FIFA. Bande konanga ya bandundu. Oh lelo bo se sentir mal aimé. Ba oko sabino. Bo salaka na pouvoir o basalela kandebi bino. Mais bo tuna Jacques Mbunda. Bilana ye bandundu te. Bo tuna Kimbembe Masunga. Botuna Théophile Mbemba, Botuna Yandre Kimbuta, Botuna Bernardin Munguludiaka, Botuna Dolph Musitu Fumumpa, Botuna Antoine Kisenga Funchi, le Lobandundu, Ata poto ya Koura, Ezake. Bino ba député à FCC, Bosolinga Bosunga, ba leader à FCC Basela Bino, Botuna Aubin, président ya parlement. Asani na bandundu. C'est là yango le bandi ko salama. Est-ce que mutawa salama mutabandundu? Mwana yambo. Yamboka. Eyokani. IDPS FIFA. Peuple congolais soutenant Fachi. Tolinga na tosaba na mboka moko. C'est ça. Muyaka ndeko nanga, mupende ndeko nanga. Ngapo ngala ndeko na. D'ailleurs, affaire yango pe ya tribalisme. Et ça, quand il y a esprit faible, il y a sur la keloko. Et ça, quand il y a bateau, batoro, bayou, bangaya chilo, il y a so benda kaka ndeko na ye. Voyez bana. Mais yo tuna Martin Fayoulou, tango banda kolanda biso na IDPS, leader na yalaki mutabandundu.
eyokani muto ya betelaka to le mentor nanga mutabandundu yaya bomba bomba na lobi naza na video yo posa nango oyo Daniel Safa so batelaka Kabila alobi tokotika ye tokosala le monument bana na biso bakoyaka kotala Joseph Ka député ya Pamba Pamba un Daniel Safu député merci Fachi mais les loyaux sont qu'on a vu Fachi a violé la constitution mais toi tu n'as Daniel Safu tu as le micro il fallait Daniel Aloba présent violer la constitution pour influencer qui court il n'a son pas parlement vrai ou faux mais pourquoi ça Faloba t'est-il là Yaya na obendo kama toy likamba tribalisme tika kokota nangote soki tribalisme ngako simba il fallait baluba bateleme la papette nani Kabila na 2011 ke baluba nyonso contre Kabila oyoka yango bakangi fait oyoki nous les ressortissants de Kasai ngoika San Japoli na forfait oyoki nous les ressortissants de Kasai mais pourquoi pas Bisope Bangala na 2006 il fallait peut-être télémer la Joseph Kabila tout ça la bloc et ça la maté un incirconcis qui est Martin Fa merci c'est d'être pour politique tata te maman ten de côté nde muto yoso bomelanzo il semblerait na lobi na yo il est né d'un père ndinga soko tete mbeka kotangela na komba tatana nde mutoyo azolinga mema yo influence yo kabwana na mulu yaya toko kabola wenga soni na shibe pia na ndenge ni ba meilleur ami ba meilleur ami toko kabola wenga soni na shibe pia na ndenge ni yo ye olobi to kabona de la forêt boyito aboyite aboyi okoyoke loko ide pesi viva siko ba mabala oye balana muluba na mutabandundu to kabola bango bala bakende wa seke ya Martin Fayulu ndo ya yeba na baza wa siko azoyela biso mfutima toka ela ya to veye na lobi na yo rentré parlementaire ba osonga le 15 totala bango lisu likolo ya liso biso libanda bango na ka soyi bosololi malamu te bokutana na peuple na nzela opération c'est ça les 15 tolingana peuple congolais salamoko soutenons Fachi c'est notre sang ba réaction nyo sezo salama toninga to salango soyi ba yibaka Fachi candidature commun de l'opposition puisque c'est lui qui était choisi comme candidat. Oui. Mais Lelo, Bozoku fait là un marionnette. Un politicien aidé par les amis commerçants politiciens. Jean-Pierre Bembana Moïse Katumbi. Mais Fachi a bundi na mapapu ya tatana. Yaya Tikanga na Lobako. Un politicien commerçant Martin Fa, aidé par les amis commerçants politiques. Jean-Pierre Bembaye Moïse Katumbi. Mais Fachi politicien par le sang de son père. Un mot le Congo. Idéologie toi nango siko yango wana. Muluba mungala mukongo muyaka mutumo. Moutoko bongisa Congo et sa fachité. Boyebi langage prophétique. Il n'y a pas peut-être ce qu'il y a. Peuple, prenez-vous-en. Charge. Ayeba que soit leader en boka lobia loba mundela kokanga akokanga ye. Mais ce qui peuple a telemi, moi mundela atinda ye ce pays ezate. Et Yokani. Yabomoni babule Fachi na Genève, le peuple a lobby retiré ses signature. Moi mundela loba ezate bo Fachi loba ngaite. Nana loba ki le changement c'est Martin Fa. Mais peuple ba lobby ba munda te pour la Martin Fa. Retiré toi retiré. On consiste mon consiste. Oyoka invitation que de ce pays. Des politiques to bandi nango sikoyo. Politique to bandi nango yangoyo. Tomi Zwana Mokumba. Prophétie laissée par Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ne yango moni politique to komi nango na ba président.
président René, président président Kebano, président José, bana mibalo nzambala tisi bangongu. Le lot député FCC Olanda Shadari. Nana tongi hôtel député FCC le quoi Shadari. Mais Shadari a sali même pas 10 ans la scène politique en Bokananga. Azumbongo anawa attaqué nanga Lambert Mende. Au Kumisaka Kabila en article 70 de la Constitution. Le président de la République il reste en fonction. Jusqu'à la nouvelle installation. Menda tongi palo Shadari tongi. Obe tongi pale oyo nana tongi. Pour comprendre que ça na batu baso sale la biso. Or c'est le moment batu banda kotika FCC. Batu zo kende siko na naufrage. Kalate. Botika FCC bosongela mboka. Bwalu bachitunga ofe nanga salva de la patria. Alobaka bwalu bachitu. Fachibe. Tosongela tosunga mboka na biso. Lamuka va déclarer 15 millions basala nzele lengesa. Elengesa osala manamboka 15 millions. Fachibe. L'université à Kinshasa. Et Sokwami. Nambonga 100 jours. Fachibe. Elo makambo esala manamboka yaya bakotuna ngulu. Ngulu lobi trop c'est. Na nyoko mi pemi. Banda loli kam na bino botuna nya. Nya wa lobi boyoka ndenge na lelaka nya. IDPS FIFA. Merci beaucoup bande konanga ba papa. Tobate la mboka. Mikolo idéologie saka moko. Soutenons le Congo et soutenons Fachi. C'est notre sang, c'est notre frère. Tokotika mutoya ko sakana na mwana quartier te. Wana yaya ndaku. Tata kufatika yaya sur ni sala penser na yeza kaboko na baleki. Siko Martin Fayulu nani? Tata na yo nani? Tozoka facha zo kupela batata leki ya solo to ya lukuta. Ya solo. Azo kufela bandeko ya solo to ya lukuta.